Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au centre. Portez. Commissaire provincial, ville-province de Kinshasa. Pôle général, les unités, garnison ville-province de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre le honneur à l'occasion de la causerie morale du commandant 14e région militaire. Je vous invite à passer le tour à l'inspection des commandants de troupes, des colonels, Désiré Moumessa Kimpweni. Voilà, le capitaine provincial du Kinshasa est là. Je procède à l'inspection des troupes et évidemment, voilà, je redresse la poche de l'adresse de la police. Je travaille j'invite un des comptes. Monsieur le commandant 14e région militaire, commandant task force, commandant en place ville-province de Kinshasa, bon général, les unités de la garnison ville-province de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre causerie morale. Je vous invite à passer les troupes en revue. Les commandants de détachement, les colonels, Moumessa, Désiré, Kimpweni. Quel est l'honneur le commandant 14e région militaire avec les troupes arrêtées. Voilà. Après la dernière carence de la garnison est arrivée un long de
doit être installé par le protocole. Est-ce que kuna bozoyo kangai? Kuna pe boyo kingai? Ah, et ça, madame. Alors, les lois, tozali na masolo mine. Tozali na masolo mine, tokolomela te. Nalingi boti attention na bino nyonso bopesa yangai yango. Bobo yoka makambo toyeli koloba. Ya liboso tokobanda nano na korapele mission wana kutu eza pointe tokorapele nano mission ya armée na ya police ya mibale tokolobela situation ya sécurité ezala na niveau national ezala na niveau na biso ya Kinshasa. Après wana tokolobela discipline tokolobela yango. Après discipline tokolobela makambo ya ba réseaux sociaux. Est-ce que bozoyo kangai? Après réseaux sociaux tokolobela makambo ya bolingo kati na biso basoda na bapolisier. Bolingo kati na biso basoda bapolisier na population tokolobela yango. Est-ce que toyokani? D'abord balingi na rappeler mission. Avant ya ko rappeler mission na kolinga nano to se rappeler na devise ya biso ba policier na armée. Devise na biso. Militaires et policiers de la République démocratique du Congo. Notre devise. Nayokite. Militaires et policiers de la République démocratique du Congo. Notre devise. Notre devise. Notre devise. Ne jamais trahir le Congo. Ça c'est la grande devise des forces de défense et de sécurité. Et celui qui trahit, nous doit trahir Congo, malédiction et colandaillé. Malédiction et colandaillé. Alors, il faut des fils nabiso de respecter Yango. Yango nalingi na rappeler mission. Oyo tozali nango biso basoda na biso bapolisier. Mission na biso ezali nini? Nakoresume yango en 3. Ya liboso soda, ya liboso policier. Mission ya liboso ezali kobatela mboka na ndele nango nyonso. Po etali ata moko te, santimetre ata moko te, ezwama na monguna te. Ya mibale, kobatela population na biloko na ye nyonso. Ya misatu, kobatela ba institution ya l'État oyo ezali légalement établi.
ba mission na biso yango wana kobatela mboka na bandelo nango nyonso et kuna kolakisi balobi jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'au sacrifice suprême. Balobi te ke soki obateli kima balobi te, balobi batela ti obaka makila na yo pona mboka na yo parce que ezali serment osalaki ya mibale batela population na biloko na ye tokolobela yango parce que wana ezo concerne biso mingi awa na Kinshasa ya misatu batela bakonzi ya politiki oyo bazokamba mboka pelinga bango. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Alors, tobandi la situation sécuritaire. Toyebisi bino ke na este mutu na mutu ayebi awa ke tozali victime ya agression ya Barwandais. Tozali victime ya agression ya Barwandais. Likolo nyonso oyo tozobunda na Barwandais boyebi ke bazwi Goma bazwi Bukavu bakotika yango parce que ezali mboka na bango te. Mapinga police na wazalendo bazali kobunda pona mboka na biso na este kuna. Awa ezali occasion ya kopesa bango encouragement bayeba ke tozali nsima na bango na makambo nyonso bazosala kuna pona mboka. Mboka ezali ya biso, ezali ya Rwandais te. Rwandais azalaka mboka na ye kuna na Rwanda. Mais ce qui est très grave, c'est que ezali kaka bana ya mboka ebele bazotrahir mboka na bango. Bana mboka okokuta colonel barekrite ye akomi agent ya renseignement ya Rwanda, okokuta soda akomi agent ya renseignement ya Mongula. Mais plus grave bandeko, na mokonzi akambi biso 18 ans azotinda biso tokende kobunda na Barwandais 18 ans ye mpe akomi kote kaka ya Barwandais. Ezali somo, ezali somo mpe ndenge ya liboso esalemi na Afrique koyoka mokonzi ya mboka akonzi mboka 18 ans apres abaluki akomi rebelle. Est-ce que ezali malamu? Est-ce que ezali malamu? Ezali pasi na mboka oyo bato baversa makila na bango, Patrice Lumumba baversa makila na bango, Laurent Désiré Kabila le père baversa makila na bango, bato mosusu banyokwami na mboka oyo mpona koluka demokrasi na kimia. Entre autres, Papa Tshisekedi wa Mulumba Etienne na bamosusu baboma bango mpona mboka. Mais lelo oyo mokonzi akonzi mboka epesi ye nyonso ipale efesa ye, apres kibokonzi na ye abaluki akomi munguna ya mboka. Ezali pasi. Ekosila
ekosila mboka ezali ya Barwandais te mboka ezali ya Bakongolais biso pe tokotika te parce que bakoko na biso batikelaki yango mobimba tokotika mboka oyo eteni te soki yo oyebi ke makila na yo ezali mboka oyo okotika yango mpona monguna te eske toyokani il faut révolter bino il faut révolter bino mpona nini ka mboka mokie bakobanda koya kosakana na biso parce que bato ya mboka bakomi baenemi ya mboka na bango bakomi kokoperaka mboka wana soki yango lelo osaleli Rwanda ne okende na Rwanda ozala nani na Rwanda eloko nini eza na Rwanda nyenye ezali pasi me nayebi ke bana mboka bazobunda tolanse awa appel na population bazala na kimia bazali na mapinga bazali na polisi bazalendo bazali mpo na bango souffrance bazosouffrir na este ekosila jour moko batraître bakozwa ndando na bango bakozwa yango kala mingi te l'essentiel c'est que tozwi na motu ya mboka mwana mboka président de la république oyo ye alingi mboka na ye alingi abongisa yango alingi atombola yango alingi apesa yango valeur biso nyonso toakompagne ye po vision na ye politique ekoma nalingi natanga awa président Tshisekedi il faut tozala na ye azobundela mboka azobundela ezali mboka oyo yo na ngai na bapapa na bakoko na bato nyonso bandeko na biso baza na kati eza kaka bandeko na ye te tosoutenir ye nyenye alors pour Kinshasa parce que toujours la sécurité eloko ya liboso policier soda il faut yeba que sécurité ya Kinshasa ezali yo telemi awa sécurité ya Kinshasa ezali kobatela ndelo ya Kinshasa kobatela population kobatela biloko nango mpe kobatela ba-institution sikoyo il faut tomituna biso tozali basoda tozali bapolisier est-ce que tozobatela population ou bien biso nde tokomi baennemi ya population parce que lelo oyo oyebi babraquage ezali partout tokomi kobunda nango bapatrouille ya police patrouille ya armée moi na butu mpona babraquage mais soki tokangi babraqueur bamingi bazotanga basoda soit basoda bapesi minduki soit basoda nde bazofavorize biloko nyonso ezali pasi wana ezali mission na biso te mission na biso ezali kobatela la population partout il faut soki population akutani na soda akutani na policier à se sentir en sécurité mais mikolo oyo ekomi soki population akutani na soda akutani na policier akomi komona liwa parce que olia kosala mission na biso tokomi bamiyibi babandi population asomeli biso tenu apesi biso minduki azofuta biso mais
etikali oyo bato bazo souffrir population. Biloko wana il faut esila na Kinshasa. D'ailleurs, bomonaki commissaire provincial ya sika alekaki respecter troupe ezalaki mpo bomona ye bomona elongi na ye aza mutu ya kanda oyo ezala policier oyo ezala soldat oyo eza message tozopesa yo soki olingi koyoka makambo tozoyebisa yo esika na yo ezali prison quel que soit le grade. Est-ce que toyokani? Quel que soit le grade esika na yo prison parce que ozosala mosala oyo ekotelaki armée na police te tokotaki armée mpo tozala bakuluna te babandi te miyibi te tokotaki armée mpo tobunda na ba-antivaleur tosalisa population efanda kimia me biso ne tokomi kopesa mili minduki biso ne tokomi kolongola bilamba na biso tokei koyiba bakangi biso ntango mosusu kozokende koyiba tina bapaster. Quelle malédiction! Nyanya nyanya oui nayebaki ke ekosuwa bino parce que tolobeli makambo tosalaka. Nyanya nyanya il faut veiller na makambo ebele ya liboso. Il faut dénoncer infiltration. Bato bazokota awa ya kobatama po bapesa passe na sécurité na population. Yo policier, yo militaire, oyebi pe omoni mutu oyo aye koya. Tango mosusu ayebisi yo na ye mpo na makambo kingandi. Soki olobi te elingi koloba ye mpe participe na makambo azosala tokokanga yo mpe ebele basi bakangami yango omoni tokolobela yango na bareseau sociaux ekomi bato bakomi komanipule batu kokoma baliste bakangi bakingandi me tanga mpe bakangeli ye mpo na nini? Eske toyokani? Okomanda kotanga kaka wono bakangi biso bato ya kote na biso bakangi me soki mutu ya kote na biso na kote na bino abomaki mutu baretela yo maboko. Tokozongela yango en dehors ya infiltration na Kinshasa mobimba oyo il faut to dénoncer. Tozali na makambo ya ba-infiltration na bakan ya militaire kan police bato bazokota na bakan oyo toyebi bisika bauti te baye basalika ndako ya manzanza afandi wana me ata susi yo mutu ya sécurité koluka oyeba azali nani susi ezali te me lobi kaka mutu wana ozotika okomona ye akomi munguna na yo akomi kobomela yo bana akomi kobomela yo bandeko. On ne doit pas être complice d'un agresseur. Tala bandeko na biso ndenge bazosufrir na Bukavu na Goma bisika bato oyo banyangala kata bazwi bazoboma mikolo nyonso. Yo kanisi soki otiki bati makelele awa yo kofanda na kimia soki ozo renonce te ozali soda ozali policier mpo na nini? Mpo na sécurité lisusu bitambola tambola na baarme
arme na bateni na ville ya Kinshasa. Epekisami boyoka yango parce que tosi kovandi déjà opération ya monene police na arme tokangi yo na teni ozotambola tambola ozoyenga nete Satan oza na arme te papa okei makala okei prison okei ndolo. Soki omoni ke olingi okende kosala eloko oza na mosala te, mais leka se tenue civile kende osala makambo na yo. Epui munduki ezalaka chenete te, munduki bazalaka nango soki ozali na mosala. Soki mosala ezali te munduki etikalaka na magasin, yo ezali na garde, yo ezali na sécurité ya mokonzi songolo. Mais tika munduki na yo na consigne pa ya mokonzi osécurisaka bino maboko polele. Soki azosala mosala te munduki ezalaka na consigne na magasin. Place oyo munduki babakelaka yango. Yo mikolo nyonso kokima na munduki kokende koyiba moyibi tokokanga yo. Donc sécurité ya Kinshasa ezali biso tokobebisa yango te mpona mboma mabe mokie ezali na kati ya polise, ezali na kati ya arme. Soki omoni mboma ya mabe yo policier na police yo militaire na arme denonce yango auprès ya mokonzi na yo babimisa mbuma wana parce que ekoya kopolisa bambuma ebele. Musala na biso yango wana na Kinshasa kokanisa te ke tango bazoloba babomaki kuna bayibaki kuna bazwaki mbongo kuna ezosala esengo te parce que ezali biso tozokoka kosala mosala te, eza mosala na biso. Soki biso tokoki yango te nani mosusu akosala yango? Nani mosusu? Il faut conscience ezonga bakotaka arme mpona kozala moyibi te. Arme ekotaka bato oyo basi babongwani parce que bato oyo basi babongwani ne bato oyo bakobatela bato. Mais soki oza moyibi na munduki bapesi yo elingi koloba population ekosufrir. Tozali na mokonzi na biso ya kala Général Maele Lioko alobaki ke soki bobundi mpona soki bomoni baforce ya sécurité ndenge tozali awa tozobunda mpona kosilisa sécurité ezosila te, elingi koloba bamiyibi ya insécurité ezali biso baza oyo tolati basokoto. Parce que c'est impossible biso tozali wana mpona kolutter contre insécurité mpona kotia kimia na Kinshasa, mais kimia ezalaka kaka te, moyibi ezali kaka te. Elingi koloba biso basoda biso bapolisier nde bamiyibi. Eyeba ke mokolo ezali okotika bana na biloko ozosala wana ekozala pasi. Oyo eza appel tolanse na mutu nyonso awa, eza appel oyo esengeli bokomisa na bandeko nyonso bazali awa te ke tozali wana mpona kosécurize et non mpona koinsécurize population.
sécurité. Selon un policier et Sengeli Azala loyal envers son pays, loyal envers ses autorités politiques et beaucoup plus loyal envers le commandant suprême des forces armées, Bazala Kami Balete Papa. Commandant suprême na mboka Zalaka moko de mokonzi ya mapinga ya police nationale na service national azalaka moko. Il faut tozala loyal. Mais yo musala na yo kolobaloba biloko kofinga bakonzi mboka na yo tolobaki yo nde traître ya koyebisaka baennemi baplan nyonso na bisika nyonso makambo ezali. Yeba ke soki oza na comportement wana oza na mikolo molai te, mboka ekopinir yo makila ya bahero na baoyo bazokufa mpona trahison na yo ekolanda yo. Koma yo kolinga président ya mboka mosusu oyo boya président na yo, yo mutu ya mapinga, yo mutu ya police? Ce n'est pas possible. Soda police ezalaka nsima ya mokonzi ya mboka, mpe mokonzi ya mboka azali moko. Bimona ngai on avait assisté na oyo babengaki passation du pouvoir, passation de pouvoir civilisé et apaisé na palais de la nation. Et j'étais même le commandant sécurité en manifestation wana. Sikoyo mutu mususu atelema abanda koloba tomoni dictature, dictature, dictature. Bongo 18 ans yo salaki nini? Ozalaki dictateur te. Tika mboka ekonzama na bana mboka. Mwana mboka asilisi ya ye, mwana mboka mususu akoya. Parce que za mboka na biso. Est-ce que toyokani? C'est dans ce cadre-là. Il faut pas éviter la piège à ennemi. Piège à ennemi ezali à codiviser biso. Biso nyonso na mboka tokozala na elongi moko te. Tokozala na elongi moko te. Mais elingi koloba te ke soki ngai naza na elongi ya yo te, donc ngai nde monguna te. Monguna ayebani azali Rwandais. Nalobi bien, Monguna ayebani azali Rwandais. Est-ce que toyokani? Alors Rwandais na bandeko na biso ya lokoso bamosusu bazalaki awa baprésident ya semi bale bambongo babande kokata mandefu. Lelo batiki mandefu ya pembe. Bakomi kotika mandefu ya pembe. Metango babanda kolia mbongo ya mboka awa. Mandefu batikaki yango. Donc elingi koyebisa bino ke awa tozali na système ya talanga tosala nini totalana. Talangana tala yo tosala nini? Ne makambo tozali nango awa. Donc ce n'est pas important de se diviser biso moko. Ko se diviser et ko silisa makasi na biso.
oyo otala ngai ndenge naza boye moto soki ya Tanganyika ye nde Rwandais te Rwandais amonanaka mpe okomona na bizaleli ya Rwandais omoni kaka ke oyo eza mboka na ye te ozomona bango te Rwandais ata soki alobi ke nazali Congolais jour ezali kaka okomona ye ake kote ya Barwandais eske bomoni yango te donc pour éviter division tozala na bomoko ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi azosenga biso tozala na bomoko ototia monguna libanda mboka efanda kimia na kote ya politique mokonzi ya mboka na gouvernement bazobunda bati Kagame contre mur abanda kokosa eza bango moko lokuta awa monde mobimba eyebi ke makambo ya Congo ezali Kagame. Alors biso mpe tosala ya biso elingi koloba tosangana totia monguna libanda omoni ye akoti denonse ye tokanga ye toloba bato mosusu ye azali Rwandais azwi kombo ya Katanga alobi nazali na wesh metango bakangi ye bakuti na wesh zoka te azali Rwandais bakombo nyonso ya bakoko na ye Rwandais me azali na arme yango otala ngai natala yo tosala nini totalana naleki na discipline eza point mosusu discipline ezali na eteni mibale ezali eteni ya liboso ezotala mutu ye moko discipline personnelle et puis tozali na discipline eteni ya mibale discipline collective azomoka na réseaux sociaux baaudio azomoka na réseaux sociaux plus grave na réseaux sociaux nde place akomi kodénonce ono biso awa tosali boye traître na biso ezali Kingandi traître nde Kingandi ye nde okomi komona batraître réseaux sociaux ezali place soda atiaka vi na ye te to vi ya mboka na ye te to vi ya bakonzi na ye te to vi ubia biloko ya mosala te surtout pas makambo ya opération mikanda ya secret ya l'État ekotaka na réseaux sociaux te tozoyebisa yo parce que lobi bakokanga yo okoya koloba balingi ngai te parce que naza mutu ya Kingandi nyenye réseaux sociaux bamosusu awa vina bango nyonso nakamwa kiti asombaki tokomona yango na réseaux sociaux apolia makayabu tomoni yango na réseaux sociaux alinga mwasi na ye ifo tomona yango na réseaux sociaux bon ok oti mwasi na yo na réseaux sociaux olingi nini balanda ye azala ndumba olingi nini azala ndumba parce que baoyo basi bomonaka basi bamiti bamekake bati babiloko eza bandumba balukaka babengaka bango ba-influenceuse balukaka bamakambo na bango osikoyo ya yo mwasi privé ya yo ozotia ye na réseaux sociaux olingi nini oza journaliste te
sociaux. Nde monguna azo utiliser pour décourager biso, pour démotiver biso. Kokosa. Exemple na pesa kibino wa bomona kibino nyonso na ba réseaux sociaux. Mutu moko azui ati liste ya batu. Na liste ya batu wana alobi batu kingandi bakangami akomi fulani, akomi fulani, akomi fulani. Oyo batu oyo basi bakangi bango. Mais ayebisa biso bakangi bango mpo na nini? Ayebisa biso ti. Et puis faut bien dire que makambo yango akomi ezala ya solo. Alors comportement wana eza comportement ya kolinga kodiviser force de défense et de sécurité oyo bozali. Biso tozwaka mitindo na réseaux sociaux te. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Tozwaka mitindo na bakonzi na biso. Mutu wana azokoma alingi ayebisa biso ke baprison batongi yango kaka awa président Tshisekedi akomi mokonzi ya mboka. Nde batongi baprison. Baprison existait depuis Belge. Eza mpe na bamboka nyonso. Kutu na bamboka mosusu blague ezali te. Na se pays ezali. Ezokanga baoyo nyonso bazobuka mibeko. Donc soki obuki mibeko tozotala origine na yo te, tozotala niveau na yo te, tozotala eloko moko te, tozotala mobeko obuki basambisi yo. Poema nyenye. Alors il faut éviter les réseaux sociaux et de motiver biso te, et kabola biso te, tomela bimela mela ya lokuta te. Parce que les réseaux sociaux et comme ils expliquent le même à l'idiot, à l'imbécile, comme ils peuvent koloba. Oh, il y a un koloba te. Après ça, il y a enregistré à la zone des réseaux sociaux. Donc, technologie, et puis si occasion, même na ba idiot, baloba, il faut pas le kuta. Il faut faire attention.